www.congoasika.com. Dans ma salon zéro inda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe en 24. Donc on y est le 4 octobre hein pour tout le monde qui faille à monter le 4. Biso na biso 4 oktober. Alla måste komma till Bissna Bisso 4 oktober. Vi ska festa hela natten. At Bissona Bisso, guess what? Kaskitas live, the World Works live, Suoka Dennis live, DJ Machiavelli live. It's gonna be sick and DJ Balele also live. Who? DJ Balele. Ah, see it there? La guichette, tu la guichette. But la show vraiment. Boki ngo payé mais awa. Balobi guichet ngo hein. Mère mutoteka, tala mère boy mutoteka hein. Panchito del Machine baby. Hey mama, Panchito del Machine baby. Les 4 mtu takufa hapa itisha batu bote juu Kiswahili ni lugha inaongewa Afrika mzima. Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé. Allez, Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé. Bisso na Bisso klubb, välkomna till eventhuset. Jag är Nick och är klubbansvarig här. Snart kommer det starta lite feta klubbar. Missa inte detta i Stockholms fetaste nattklubb. Ouais! Les Africains, les Sénégalais, les Zimbabwe, les Tanzaniens, Sud-Africa, Uganda, Congo, bana RDC, Congo Kin, Congo Brazzaville, Boé idéologie, Club Asika, Bachani toi Stockholm, Tayango, Whisky Ali, Tequila Eza, Vodka Eza, Bok Eza, et le retour aux Oluka, Eza Awao. Öl, Bacardi Breezers, Smirnoff Ice, tequila, massa vodka, whisky, konjak, allt ni vill ha. Billiga priser kommer det säkerligen vara. Så välkomna till eventhuset, så ses vi snart. Les peuples africains, les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens, Tanzaniens. Balingaki bamekanga kaskito tala lelo bakanga minazelo po baza mitema mabe po baza bajalu bandoki mama yo kindoki bandoki mame bandoki ye kindoki Maurice premier nalela Eric Foto Kindoki Maurice premier nalela Eric Foto Kindoki Maurice premier nalela Eric Foto Kindoki Kaka nina lobaka hein nina bane lobaka ka si balobi le 4 octobre hein jour J. Bon compter mi kona misapi balobi événement kasito ngongo très fort événement sololi awa neka na platane ko nyata kana sarabino hein triple B mi kona komi code ya mboka hein 046 code ya mboka hein te osaka musala. Donc nous on travaille seulement quand on est à la Congo et Sika. Bon so ba bilili encore ne loka makasi vena Maurice premier Diego Kao to so bino ba play ya mboka ba kasito ngongo mbongo bele na film a convoquer ngai. Donc au boy ça n'engage que vous. Eric Photo kasito sombio hein bon dimara jeune na solo na yi. To saka musala to lam saka ba jeune ya skanafi ko ba kasito ngongo. Les présidents, les boss live, ya biso na biso do petit na ngai Lina Masamba na Munich na petit na ngali susu Deborah Makengo Peita Gaillard donc tous va play Eric Photo bena va play wana ba sentir que masolo za ko beba awa hein Lina Masamba na Munich masolo yango yo oda nelinda la au Stockholm petit nemsakio tout ça masolo sans oublier encore Stéphanie staff mobimba hein babi les 4 et ko yin na nenga mukete hein to ba sunini ya Berlis bonga na Munich toujours
Bastaf na biso miniki bozo ba play bazoya tozo nyatela bino bo sentir que les 4 ko beba on na film balobi kaka 5 jours à pamba hein Eric Bernard ba play tozo moment que tozo ma solo en live naza mama bébé naza mama bébé bolingo bolingo balobi ye moko donc triple wayambo abima ye moko na neige balobi li yebo aye mystique donc ngayo quoi ozinga pena en live donc à pied levé omoni bana mai ba djiboutien ba français martiniquais ba français tous na communauté mobimba quoi donc balobeli masolo ya le 4 octobre samedi ozoya ba petite balobi ba petite original mikolo tozo benga bango ba petite original quoi ba fille kitoko wana ba fille balingaka place moko a VIP place moko propre donc balobi place oyo vibrer quoi tozo benga ba mikolo ba petite ya original mais tout nanga ba petite wana original ba oti wapi basala wapi ba petite ngo ba le 4 moto ko pela putulumbeka fire ba ruta wapi lobana ouais si donc ba petite original oyoyo eza kaskito ndenge ka boyebi mikolo bazo benga ngai président Schengen donc eza susu makambo Scandinavie te to kotiti na Schengen quoi donc ba benga nga président Schengen donc président ya ba jeune tout ya Schengen y compris France, Belgique, Angleterre na koti masolo quoi. Et ba petite original les ba petite ba sukolaka 3 fois par journée. Ba petite yo soga koti na feti ozo sentir triple wayambo donc a sepeli. Sola ntunga. Balobi idéologie mikolo eza idéologie ya sepeli sa miswa ba ya bayaya quoi. Bayaya ba sepela. Hein? Mais nyata de cas ngana ebiko nyata ka mama sabalia mama se fobani ngana mwelo mo rapidika to nyatela bango to pesa bango ka vango ba sentir que les 4 ekozala likamuna putulumbeka car ne peut-être le Stéphanie nyatela avant mama sababa ba so mo micro nyatela bango le mo rapide mwelo mo ka ouvrir bango la saki les 4 live ekozala ba petit no ba kobina ba na saison live ekozala nyatela le mo rapidika quoi balobi les 4 groupes ya ba jamaïcain ba ko bina danse donc ekozala mystique et sans oublier na bosanité mutuna ngai Michel Cabo l'international donc ba kozala wana ba kosala show quoi donc les 4 eza mystique mais lelo ngana guitariste c'était na betaka mukeme balobi après les 4 na single moko bazobenga ngo bandoki ya quartier bimisi ba des cases bimisi single balobi eza déjà na préparation erobima nano ebimite mais bozora mo extrait quoi balingaki ba mekanga kaskito tala lelo bakanga minazelo po baza mitema mabe po baza bajalu bandoki mama yo kindoki bandoki mame bandoki ye kindoki Maurice premier nalela Eric photo kindoki mama yo tokati wana ezali show tobandi show wana ezali show tobandi show triple wayambo bozani na do bende la bino population wana eza single ya de kaskito abi single na ye bokoyo kango ba single ça ngo belé toze la pe single saf de ça toze la pe single qui la blako donc si to la musaka génération to la musaka ba jeune Stockholm oh boy ça n'engage chez vous na ba ndenge bozana na bango donc kaskito message rapidement ya suka avant tout ça musuba clôturer quoi message rapidement te mendenge zali wana message nazo pesa. Merci beaucoup na batutu o bazo soutenir ma solo et DJ Balele namona qui est na fiche donc le maître de votre maître yes donc namona qui est na fiche le 29 azali na Norvège soirée moko ya mystique azawana donc DJ Balele mikolo bazo benga e DJ digital original métallique et puis balobi DJ Balele aza mystique donc DJ Balele ye mutu akangi Scandinavie quoi na bosanité mutu na ngai Williams donc code mboka 0046 William papa na Williams na bosanité McClintosh balobi ba jeune na mikolo ya 2014 2015 ba jeune oyo bazara agressivité donc balobi ba jeune oyo ba lataka bien ba sololaka bien ba jeune na biso
na bosanité les journalistes du peuple abimaye mokoli yebo si balobi donc triple wayambo mikolo ya na système ya tata wana za flèche on comprendre donc système ya ngwana kwa balobi abimaye mokoli yebo donc les journalistes oya simbi ba jeune tout ya Scandinavie donc ozala érythréen ozala français bino moko preuve yango yo quoi. Donc journaliste alobaka métier international. Ah, métier international. Na bosanité lisusu et balobi staff des stars. Donc staff ya ba star, ba jeno babimi na idéologie ya sika. Idéologie ya betande, binande, yembande quoi. Ba jeno baboya mobulu, ba jeno baboya ke omoni affiche na nzela oye okata fiche donc balobi donc oyoyo eza kaskito quoi. Donc yango wana les 4 ce que président pour précision les 4 R aux la surtout adresse le bel comme adresse na nous pour ma petit balingi ba pesi la masolo tala moto triple ezo benda ba se doise ba roya ba nyata ba sentir pesa nous précisément pour na adresse na place pour na compliquer pas tout s'il te plaît merci. Bon ndenge za wana adresse wana mututu ayebi yango quoi yango ba lobby benga téléphone benga masana yo eza bis 166 à partir à Lille-Holmen et puis métro ezali Mitsoma Kransen donc eza place loba c'est adresse ce n'est là adresse je le dis en suédois. OK donc dans l'adresse en suédois ça dérange pas. Vretensborgsvägen. OK. Après c'est adresse parce que tu après adresse ba surprise les ali ba Rolanda ba surprise les ali ba sepenango pour dire qu'il faut que wana ko nyata ba photo hein sentir que ma surprise ali surprise nini obombela bana Scandinavie. Donc surprise oyo eza samedi oyo ezoya le 4 octobre balobi eza surprise ya binande melande sepelande quoi. Balobi donc club eza munene même mutu oyo yo kanaka na ete tamsupo bokuta na te omoneka na coin. Donc balobi mutu tout yaka donc surprise eza 4 DJ bazo bunda combat donc eza pour la première fois ba DJ bazo bunda combat public azo voter quoi. Combat de cage. Combat ya cage eza wana donc eza système ya tata. Donc wana eza flèche balobi donc eza mystique. Yango donc flèche Jésus. Donc Jésus pe bomio. Merci. Donc ils ont solo ya improvisation mutu fait ça là ba masa balingi na tout bango moi na improviser les bango mon frère vous pouvez chanter là je sais pas pour le micro. On va rapper pour le Bisson Abisso. Fier de terre, tu veux me balayer autant que je deviens poussière. T'accélères un peu à bro, tu tournes tout fier. Get l'expert, laisse-moi gérer, laisse-moi tout faire. Dites aux enfants que nous vivons dans un monde où les gros poissons font disparaître le petit Bisson Abisso. Si, bon sentir, rap, nyata mi awa. Nepsa Rabino toujours na c'est un journaliste, misala et loba, pas que le n'importe quoi. Bandeko bango yo, bon sentir, rapper pour na Bisson Abisso. Baza martiniquais, baza français, baza wa, Guadeloupe, baza awa. Merci aussi si bon na Bisson, mais avant la si ça, c'est message rapidement hein ba balingaka yo ba staff no awa ba petit no mindele wana ouais bien wana bengisa bango tana kisido ba Holanda ba petit nanga ba sedo na lobi na ba kaka welcome ti biso na biso to posvenska ni welcome na ala somie la main pour biso na biso de ni club Sverige so ni welcome na yante miko se ya ni welcome na aso de kommer vara farligt alltså. Biso na biso, ni vet precis vad vi pratar om. Biso na biso, det kommer vara farligt. Ni som gillar mig, ni är välkomna. Ni alla tjejer som gillar mig, ni är välkomna. Salut. Yes, Sebe. To på svenska, snabbt. På svenska, snabbt. To på svenska. Ja, vi ser att det är en ny öppen klubb här i Stockholm, i Liljeholmen. Precis i Midsommarkransen på Vetrensborgsvägen 5, tunnelbanan och tar man buss 165. Så säger man att det är ny höllpåge, ju mer ni kommer ju roligare blir det. Tack. Tack så mycket. Boyo qui a clôturé message. To sisi masona biso, tolobaki yango oh boy, ça n'engage que vous, nous on travaille, to sala masola, to sala masola. Dekas message ya suka, oza message na suka ngopesa. Omoni mon frère donc eloko asuka na ngana loba ezaki
Samedi wana tobengisi ba Playboy et puis na ba fille oyo bazobenga ba fille original quoi. Binande melande sepelande. Mais au moni en tant que organisateur ya eloko, il faut na pesa moi ba précision moko ya bien pour na programme pour la soirée ouais. Pour na batu nanga ba roya kuna bazala un peu na joie quoi. Au moni lelo yo ezali malamu ke congolais tango asale loko balobi ba jeune ndenge omoni jeune journaliste ba jeune oyo ba soutenir quoi. Mais ezali kaka mo loko mona ngana pesa vite fait o eza très important donc kokata yango te na émission quoi. Donc balobi les 4 wana na bengisi ba jeune oyo yo balingi ba fêter ba bina ba mela ba sepela. Mais jeune oyo yo ozara na ba style na yo ya ba bitumba olingara fetite olingara mobulu na bengisi yote je le dis officiellement na lobiango officiellement muta mobulu bitumba na bengisi yote. Pourquoi? Parce que batuloko la ba yemoko ba lobby triple B ba Eric photo ba yemoko ba lobby donc venanga Maurice premier et puis ba boga ba belle fille ba rosawana ba na besoin mobulu te parce que tozali na besoin ya biloko wana te yango wana jeune oyoyo akoya na mobulu amiyebi donc balobi oye na kanda ozongi pe na kanda waneza idéologie mikolo yo quoi. Merci Dekas, merci président Dekas. Tozune de komususu aye un rappeur mais alobara Swahili na nyatane Swahili kana tamuke unaongea Swahili? Ya naongea Swahili. Jina yako nani? Kenti. Unatoka nchi gani? Uko mtu wa nchi gani? Burundi. Unatoka Burundi, jina yako ni Kenti? Bujumbura Burundi, jina yangu Kenti ya. Okay, Kenti, sema kitu kidogo juu ya biso na biso kama unaweza rappe kidogo juu bandugu watakufuata, uko na kitu kidogo unaweza sema? Yeah, biso na biso kutakuwa party this weekend na mnaposha mje maana tutarap, tutafanya kila kitu music, you know, yeah. Stockholm boys, we'll be there. Yes, thank you and welcome. Eric Photo, hein, besoin de nous mususu. Tu peux français? Yeah. Ok, tu peux faire un rap en Swahili pour biso na biso le 4 octobre. Ouais, un peu. Okay. Tell her where they're sleeping on me. They dissing on me. All the black dissing on me. I'm busy doing my own thing, that's why they dissing on me. I'm the star, Nico Bar, Fakuchini, homie. I'm so crazy, I'm so lazy. Wanasema na flow kinye mwezi. Majungu zingua watu wanakukata. Kakun katwa. Chapalapo talapo tadata wota data na kula bata mpaka bata naye anasema bata. Eh, fire! Bo sentir na 7 jours, hein? Rappeur à Nyati, na la minga olobate, babi rendez-vous les 4 check net na film Eric Photo, c'est bon. Si. Donc merci, tous les petits biso vrai chéri, ba yeko Nyati la bino, hein? Des cas Nyatan avant tous les petits olobini. Yes. Donc balobi ndenge zawana masolo ya ba petite VIP ba petite original. Si. Ba petite les 4 donc samedi o ezoya na lilol men balobi fire. Ba Playboy, hein? I invite everybody to be there. Everybody welcome. Everybody, English people, French people, Lingala people, Swahili people, everybody is welcome, you know. Donc fire balobi donc système à moto tata. Hey. Merci de cas tous les petits on a nyate la bino la qui se doit sentir que mutu est ça là, vous avez solo ya live, vous avez solo ya biso na biso, donc c'est bon. Hey Podé? Hej. Ditt namn? Maria. Maria, kan du bjuda folk på biso na biso? Absolut, ni är alla välkomna till Biso na Biso. Det är en klubb som ligger på Midsommarkransen Liljeholmen. Ja. Det är den 4 oktober klockan 21:00. Ni är alla välkomna. Tack så mycket, tack. Välkommen också. Kom. Ditt namn snälla? Hej, jag heter Amanda. Okej Amanda, kan du bjuda folk på Biso na Biso nästa vecka? Absolut. Alla är jättevälkomna till klubb Biso na Biso. Det är den 4 oktober i Midsommarkransen i Liljeholmen. Ja. Och tack så mycket. Är jättevälkomna. Det kommer bli jättekul. Okej, tack så mycket. Välkommen också. Absolut. Okej, tack så mycket. Absolut. Afrobeat. Absolut. Det finns också DJ Balele. Absolut. Du känner en kille som heter DJ Balele? Nej, men Eza show, hein, eza show na se awa. Eza mama show, bo sentir que ba petit ba pese lilo merci totiki bango ok welcome pour Biso na Biso. Tax so mike donc bo sentir Eric Photo nyatela bango check net na film encore. Angalo beto bo sentir que mundele ayoki bilenga triple. Va visser.
Jag kommer vara där så jag hoppas ni alla kommer. Tack så mycket, välkommen igen. Bo santi petit mundela lobi ke eza masolo eza na normal, eza na loisa, ne balobaka, eza na loisa, ya biso na biso, eza loisir, to sakani après to panzani bo santi ba petit ba PC donc merci. Tous ensemble donc check net na filmerique photo donc c'est bon. Si pesa ba ko nyatela bino ya club biso na biso bi kasi ngongo moto ya danger. Donc merci. Hey. Hello. Dites-nous. Maria. Hey Maria, karibu da folk po biso na biso. Welcome to Bisso na Bisso! Hej, ditt namn? Nathalie. Hej Nathalie, kan du bli folk på Bisso na Bisso? Välkomna allihopa till den nya klubben! Bisso na Bisso? Bisso na Bisso! Okej, tack så mycket Nathalie. Eric Photo Santi Nathalie achena se toza wa tilebi okuna toko sangisa bato nyonso awa. Toko sangisa bato ko sentir que tosa musala donc Bisso na Bisso donc rappeur Massa Nigeria lingaya anyata mabor my friend. Come to say something about Bisso na Bisso. You want to sing something about Bisso na Bisso? Yeah, it's cool, man. Do something from your language, I think so. Merci encore. Hein? Toi, que vous avez Bisso sous ya Nigérien. Agnate la bino pour le lobby. Ma casquette les 4 il faut moto. Il faut dans la moto triple pour sentir ma camboyo. On agnate la bino. Ma samsa Nigérien avec un PC la kaka chauffer. Pour sentir que les 4 m'tako kufa. Donc pour tout le monde fire net na film. My friend, what's your name? Yeah, I'm Weber, man, from Nigeria. Yes, Weber. What you have to say about Bisso na Bisso? Sing something about your people from Nigeria. They follow you on this site, website Congo Estika, and this website Local Makasi. They follow you. Sing something about people, please. Yeah, it's cool. This is me, Weber, aka MC Tojoju. Yo, people na people. This one na Bisso. Yes. Okay now. We fe jabo bitani gilaje omaye omawe bi Jimi Agbaje. Mo debi abija ke fún mi lopaje. Mi o kin shakoti later, mi o kin shotaje. Mo laso bora tendency láti sanra. Wọ́n fẹ́ kí n wẹ̀ ọmọ life omi ṣọ́ra irọ́ ńlá ẹ ò tó bẹ́ẹ̀ orí yín òfunfun bíi taruná kó nẹ̀ kẹsàrí bíi pọ́wọ́ ẹ̀ kẹlẹ́nu bíi ṣọ́fẹ̀ wọn bí kẹ́ fi wèrè pé ṣe tó wẹ̀ mò ń fún yín ṣe bí Bisso na Bisso baby people na people whether from Naija whether from Uganda whether from Zimbabwe people na people and Bisso na Bisso baby. Shout out to my big boss right here, man. Eric, Zora public, va sentir que aux Africa One Love, ma samson Nigérien, Agnati, Balobi, Africa One Love, ton a platane, place à Mokili, tu es au Tchanase. Donc, nous avons l'empereur, l'empereur de Malmé, Daniel Olek et Tchèque Ramazotti, ayako nyata, empereur, ayako Salamasolo Eric, nous avons l'empereur Daniel Olek Ramazotti. Nyata sebe sima no affiche ndeko ngai ndeko na biso ko tela biso wa empereur ay ko pesa la ba tupona événement de Kaskito bozo ay wana zokoma empereur Ramazotti Eric zana tout moi chaud rapidement wa donc balingi ba pesa mama solo empereur na moni yo na Stockholm mais ozana impression no kuti ba play awa kuti jeune Kaskito jeune ça masolo biso na biso ozana impression na journée lelo. Ouais, plaisir à trop hein. Courageux quoi. Donc dans mon éloko yo donc il y a un son nga donc na zala minati les 4. Oh, donc tu les 4. Donc na bengi tous les vrais chéri bolukanga. Ah, l'empereur. Walibi na mboko wa chéri wa kitoko balizi. Siko bino ba chéri ngo bolukanga. Buga Kezia yo lukanga. Buga Kezia vraiment. Yo lukanga. Donc na ozala déjà. Donc tous les et puis na bo sanité obi na forme hein. Eh l'empereur donc on nyata. Donc balabi ke na mboko ba pay balaka play ya wa nkutu beta makawa na yoki ba begelelaka presse mondiale David Mokrano bazawa David Mokrano donc tout dans les 4 et puis balabi boya yo la ta forme faut na di momi hein biché oh maintenant expliquer pour nga donc les 4 na ba blouson ah dalinyama encore la lozi dalinyama les gandika donc mobimba ya ba Roberto Kavule sika oh boto sala siko si donc pousse donc les 4 tous les plays pour babi s'appeler comme dans Namboku mais bon il me ça Yves américain Poutine quand américain mais ils ont la pego dans les 4 tous les vrais chéros bulukanga na Facebook na Twitter tout naza déjà Namboku donc na baye les lots les 4 donc vrai chéri tout le monde vrai Joe tout le monde donc forme paye eza ba on a biluka sika la Robert Bankutu ya lelo bon c'est là comme là c'est les Kaskito idéologie yo nzamba sunga to chayo poa banguna bat esprit mabe yangoti congolais photo chabina ba congolais poa pour ceux qui donc depuis soit des ala soit no boîte ba congolais alati vraiment aux opportunités il y a bandi à faire
to chango poa. Si si. N'est-ce pas frère? Si. Casquito rapidement moni ba play à Malmo yena benga kaye l'empereur Daniel Oleke check Ramazzotti a outi libanda a ko soutenir bo. Vous avez l'impression ni e bato bazoya ne lo na yo vraiment émotion les ani ba plein de congolais impression yo avant tout ça masolo. Bana fani ya balobi l'empereur donc na moni mobale ya pembe donc ya alobi azana forme ya rosakanate et puis sans oublier pour la première fois quoi bana Malmé bakoti masolo yo si a solo la très bien alobi ye moko boyoki Eric photo alobi nini depuis soit des ala soit na to mona boîte ya ba congolais te oza idéologie ya sika donc yango wana to soutien toujours Empereur a bengisi ba petite ya original ba petite omisela la ba Stéphanie bozebele ba boyena boye mais pour la première fois Empereur pour ça nanu podio eza chaleur balobi pour la première fois na vandi sa ba saper mboka oyo donc nyata bango si Dalini Ama balobi le grand Jika un crocodile à lozi mama Dalini Ama un crocodile à lozi ba saper mboka na biso oh boy ça n'engage que vous. Balobi nazobengisa tous les sapeurs ya Scandinavie quoi balobi Dalini Ama le grand Jika et puis pembe nanga na moni susu oyo boyebi wana babengaka ebongo le prince Monzale toujours na top 2 fois T 3 fois avec action et na moni susu mikolo bazobenga ye donc balobi aye mabe Tiger Mr Tiger doka badokisa donc bazobenga ye David Democrano qui parien likambo na moto te balobi bango tu bakozala wana le 4 quoi bana Malmé bozanga te bana Uppsala na yokaki bomoni ba fishi na Uppsala bana Uppsala babi bakoya mabe ba petite à Sunsuval ba petite baluka bamona triple bamona casquito bamona ba bogos quoi donc journée wana ya le 4 balobi tozana système donc il y a 2 avions de guerre donc ezoke nega tata. Merci Eric, ton vidéo chaud dedans, chaud il okuna. Donc merci, on est ensemble donc check net na film